artiste Redi Lianza. Koto boye bande ko soki nango na mobali bambongo na koma nango ba sixa koma nango. Eza ba kisi na bango ba kendo simaka. Mususu ba moni koto mutakalisation na mwasi moko bazala kwa lesbienne. Ebite Lianza mambo yuti wapi. Komona yo ni na besoin responsable besoin na baka besoin na mwasi na ndako. Ba fali na baza très décis na ebite et ça les magi wapi vidéo wana uti wapi et puis est-ce que kana Dubai ndingo uti boy ou bien ça les mana gicha c'est obi mane na sima bomanga defa Yves defa bominga defa fote ndoko na bino ninga bino mingi en tout cas Yves na rosa jamais ba ndoko nanga mabe voilà na sens wana Yves ngana na combattre makasi. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na bande ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate su pasi bablo musu kolia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous na hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe basala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo kizombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto. Salvador
enviaste o teu filho para nos salvar. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus. Fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Tuas maravilhas. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça tout avec Yves Ipantos, directeur de faux, l'Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne Cyber Promo 240. Voilà, nous sommes déjà dans la commune de Kalamou, dans le quartier Camping, donc dans Yolo, et pas puis ma belle Yves Ipan, et c'est Kabota Makola, et tout ça, on a vu sur Redi Lianza, et comme vous le savez très bien, Azaki Mouta Kalizé, et à peine d'arriver à outil Dubaï, auto comme un sika sikoya. Donc là, ça va mutunanga palais, mutunanga mabele. Il faut na kota directement tout kuta na tout solo na ready to ba comment vidéo na mutakalisation et bimaki oyo to moni na ba réseaux sociaux nyonso et ça biso mabe makasi ben tous un artiste yemoko a ko s'exprimer a pesa biso makambango nini le kaki merci na maman Emily Motema tous peuple meto maman Kilemba Believe Muka Fondation to sunga ba veuve orphelin pangi de moi à harmonica à cancel cette fois parfum tunga na tunga et na bo sanité maman Believe Muka Fondation to sunga ba veuve orphelin et mon vieux Kati Jean Robert Kala les savants de l'ADC la force Kati Motema ya maman Nicole maman na parfaite à Paris bambote belé na poupon du bon na Kati Canada mon ami Bambote belé qui c'était mon le futur hein, avec toi Masolo Kitoko. Alors je crois bien Tokolinga Tokota na parcelle pa wa pindeko na biso Lianza avant daka aza logé awa et Tokosolo naye pour tout et en tout. Merci na maman Brigitte na kati États-Unis na ba geste zo sala ko sunga bande ko célébrer plaisir makasi et to somba hein donc ma pangu na Toronto City na maluku $4000 à pamba ndi bozomo na publicité zo le kawana et ça la bien ou comme papa topé maman le pangu na maluku cité Asika eza pona biso ba congolais. Merci aussi na la patronne na malobi Tozawatai. C'est parti, tozo kota déjà. Piro mazanda sunga biso to kota to koma et pas ndoko na biso Lianza lisoko fete. Comment on a mystique to kota. Voilà donc comment on a vraiment mystique liso. Non pardon, on a bêtise donc tozo déjà tozo kota, je crois heureusement to kuti faire. Dans la service de salier. Ah donc Lianza donc de monena singé parce que to koyeba bataille yango yango to yango te. La polo, c'est un plaisir, ah, et c'est un plaisir, tout le monde vraiment, et pas de absolument. T'es un problème, tiens, bande va déranger trop. Je suis vraiment dérangé par rapport à la vidéo, hein.
na marambele kaki tobe to lukayo Dubai tant to zui kaka nouvelle komi na komi de na komi lelo na pema na beta kutuna na mettre ça na boulot parler donc yo déjà appelle les bandits hein donc veut dire que danger sur le pino allô maman on dit ça la boy quoi ouais position de ensemble ya kilote et comme ça va dans de là ensemble image OK okumuteka na ba kilote na mbati okumuteka ba plan na en pleine émission Richmond OK okumuteka ba plan papa Richard Congo donc Richard Congo masalanga ba blomo na data ikuna nda sepe na yele la tindi ba image non ipa attention na boulot no moni na na moni kaka peindre parler OK mon Dubai est foot mon nini il y a Dubai est foot mais il faut foot OK moi OK moi mi place moi il faut ça sur moi retour voilà ça c'est bien nani Josdi so donc na mona be ba kilo tu mo la taki aki to ko na clip ya papa na biso nani Dezimbosi ya ba jar wana ba jar wana mais soit ba jar monsieur ba marque ndé ba doré bo OK ya bien OK ngapena otala ngwa vana kende ben un monde d'abord na ba fan na yo ba monio le susu voilà vous avez pété au train à Dubaï à peine d'arriver voyage l'équipe bien est-ce que voilà makambe belé au Kenya ko sala nini kuna na Dubaï. Ouais, pas mal. Voyage au voyage morbo il y a repos. Et voyage à repos par rapport il y a maman n'enga hôtel kokufa. OK. Alors ndé salé que non papa ba sponsor n'anga baza kuna maman be ya restaurant maman be na Dubaï maman l'a dit ndakanga masolo Oscar Toko baza kuna Eric Aigle bazali ba sponsor baza kuna baba ki no lienza loka maman hôtel kokufa. Loka bakundi bapanzi matanga avant 40 jours faut ya kotoyo oya osata moi une semaine moi vendre semaine mutu poser et puis ozonga na donc na Dubaï ya repos moi Dubaï ya pause papa m'a amené les gars qui ba stress mo belé ni na kende Dubaï pour na paiement moi muké ni na zonga voilà et na voyage monter que na question ni te voyage kaka ya repos quoi d'accord ouais OK ça c'est bien alors na ba fan na yo oyo babi ko perdaki maman balelaki na ensemble ça l'a écoute pas si makasi bandi babi lianza piqué crise après matanga n'habité affection daki makasi envers maman pour ko piqué crise déroulement matanga pona yo moko nde bandi ko bayaki ko assister yo surtout plus ba comédien et ça qu'on en tout cas plaisir makasi na profiter pe na pesa mama merci na ba ndeko na ngatu ba famille na ngatu bayaki jour matanga maman vraiment vous marquaki ngai et puis na ba tout ba pensangi na ngai na quelque chose na bango na finance na bango ba tout ba soutenir ngai na proportion tout moralement physiquement matériellement financièrement na bike boza ba famille na ngamba bandeko na ngai en tout cas présence na bino et c'est là vraiment bien na profiter personne merci partout bozali ba comédien surtout nyo surtout ba yaki jour maman na ba bien ki ngai na ba contribuer en tout cas merci beaucoup merci na ba comédien nyo surtout so non tanga ba combo yobi kaka donc ba l'équipe belé mais na ba comédien tout au ba sister ki nga vraiment en tout cas na pesi bino merci vraiment merci boza et belé merci vraiment merci pour na soutien na bino voilà na bande ko tout pe ba yaki na ba fan na ba benga de partout lianza msu ba yaki parce que ba yaki na ba comédien te yaki na ba bato ba fanatique bala na rabiso bala na ki penga na matanga en tout cas merci beaucoup na ba fan na botika ngate merci beaucoup maman on m'a gagné bien l'ami est bien voilà ça va refaire le boss ya ah oui refaire boss pas na kin donc mon États-Unis na kin donc mère na donc ayaki direct donc voilà en tant que les gars n'ont bien maman moi mon épée on a kimia voilà mais bah tu as réclamé qui m'a moqué présence il y a père spirituel là yo mo bien ki bongo père wa bimisa yo na monde ya théâtre na ndenge ke ozala lelo lianza hein vide loin atikala ko mona te bisolo bien yo bongo père spirituel bangi singa kasi bangi singa dans père spirituel na bangi père na oui mais parce que père spirituel ngana tengami par rapport ya père au spirituel au kambanga parce que ngana mona basala nzambe
ndala mutondo père spirituel nanga oya dirija kanga ya simba groupe ça va mutu ya zalaki tant obisco papa ya zalaki te na bangi père spirituel ndala mutondo za te ni bana to ka malemba zalaki la quoi qui sauf mon bazalaki voilà donc vient ngai Charlie vu de loin ouais azaki na moi pas problème ça y est a quitté voilà merci alors lelo tomoni bagag eza ko kitama muke par rapport à moi vague ya qui est makasi il y a plus bagag qui est théâtre lelo gaga ngo vandi elali ce que vous pensez na nini est-ce que faut zonga lisusu na monde ozaki ya théâtre zonga sango avec force ou bien bozo forcer ka gaga ngo zonga na ampleur ozaki na en fait moni elo na loko eza na tanango comprendre ce qui gag ekiti mukie na kolo beza par rapport ya batunde bazoyi baté OK batu bazoyi ba penate parce que moi otali ba gag bien mu pepe otala ezaki na ba ndenge mo boye otali ba gag otali bina ba gag otali bina bi obi na boye na minchu fona kota na tala batu na rier puis ba gag ndenge komo kelelo komo mo ko changer et au moment de ba histoire au moment de ba film ba conseil na ka et comment de ba que tant muto linga tala gag alinga ACK se détendre ACK CP là voilà ça c'est bon gag comme ko changer comment de ba film tala film muto comme tala histoire les gars histoire gag yani ça qui boye tout autant de tala gag au gag on a tala ngo boye suka ngo fona na boire téléphone na sekana la na mabele on comprend donc voilà dans le sens on mais à part ça chaque chose a son temps nabi que le retour yaka et yepé et puis nango ya na temps pe vendre déjà ba biki kageza nango et que nango voilà le toujours m'appeler lo ya na ba so ba ça pe ba 6 na ba TikTok ba star TikTok ba pas yeba pe na ki mais rien que na TikTok vous comprenez tout wana tout ça la on ga pour biki biso do ba to ka visibilité kaka lianza uta na gag lianza uta na ba filmer ti le lancer ba filmer na ça va filmer ele kana chaîne nanga filmer ele kana kin awa OK na le kana kin awa ça la ka ba théâtre normal ba filmer ça la ele kana normal ana kin sauf que na ba internet inde ba blog miki parce que tout ça la ba gag pour ba CP là mo ba stress la ka atali lianza moi 10 minutes 8 minutes CP na e abimi na e ça les moi bien on doit voilà la tali biso moi gag atali la seki na ala le ça et ça moi bien ba gag comme mon gag comme 30 minutes 35 minutes 40 minutes tout côté 15 10 12 11 c'est bon gag comme 30 minutes 36 minutes ya gag OK mon tarmo ba mon la hello na linga yango 8 minutes 10 minutes mais comme souti ba 30 minutes ba 36 minutes et bon melo comme ça là donc tout tu peux expliquer gag tout champ pe ndenge to bula rawana et vous a vraiment bien na ba que ceux qui to ba ko kita et par rapport au monde pe ya na maram na ngobi gag beti makato bossa qui fort makasi na confinement on a beaucoup bossé et soulagé pour bando on a biso to ki va parler car na ba mikili partout bana ba parler ba maraté to beta ba plan to travail pour pas à l'aise et puis nzamba songa ki bazaki à l'aise vraiment na ba parler ça c'est bien alors lianza à l'aise ceux qui plus azana même scène nanani par rapport à musala na ya théâtre lelo sur aux appels na scène bi sur na no vidéo no comme vios naza na Cardozo naza na mimika bongo naza l'aise tranquillo comme disent les kimo ouais mutu na scène za l'aise sur na ouais OK ouais bi ke ouais bi nga o nga na yebi à l'aise scène aux à l'aise c'est na mutu yebi opete bo bani jeté beaucoup tandi boye obi ko za na moi ba comprendre mais sauf que ba tout joueur wana tous en sont à l'aise na ba tout comment papa lopango maman lopango na Toronto City bango ba télévision ba terrain qui toko na maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa lopango komi maman lopango tout ça na concession Toronto City on a commune à maluku na ville province de Kinshasa na République démocratique du Congo et des concession Toronto City et après avoir ça na ba équipe de secours il y a immobilier foncier et tout na il y a géo localisation tout pour que tout pouvoir que ça la situation concession et bandiawa et puis si vous avez ma borne oyo à deux entrées raccourci à makolo na entrée oyo ya mutuka donc raccourci à makolo c'est-à-dire à 15 minutes vous êtes déjà dans macadam
où il y a Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, donc c'est fait ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. La concession à Moulin est tellement facile. Presque, tout presque. Sauf que j'ai un nègre mort tendé. Il on a bétiné les plans, on a bétiné tout qui ne voyait pas au bêta on a nenga boy. Et yambele keseni, na isala les keseni. On a travaillé na ye au sala boni que on a bétiné on a de loin. Papa réflexion est de loin et simba. Vous comprenez? On a bétiné on a nada. Papa réflexion nada et simba. Yo mona ba gag eza ba bleto sala kana eza na ba succès na bat oyo esimbela bango. Ça c'est bon. Lelo zo mona lensu ba vidéo na ba chomba batu. Yana ba vidéo na ba chomba batu. Au mona mutu lensu ana 100 vidéos mais ana 99 vidéos ya lianza. Parce que ina lianza ba vidéo et betaka etika na ba chomba. Mais mon maman beaucoup m'a dit bêtise trop beaucoup d'ici vidéo na ba bêtise wana bozo bangate ba parents bazana bandaku bana bazali surtout plus modéro so basangana lianza dans ce qui bêtise bimité ah c'est que wana bango bazate trop de bêtises wana montre que yango peut-être me sali pe gaga ngo batu ba chango pe aneka te gaga za na nkaka gaga silité ba pe à l'écart gaga za na ngo ba bêtise sauf que ngali na ba bêtise te oh non la bêtise montre on va dans la TV au moment on va il veut pas mais dans les canaux donc ça va image dans les canaux RTNC na le canal on va na ba wana ba gana ba on peut na RTNC na émission ba kanga te faut sentir kanga chaîne nationale le baka lingala na bilonga ya bangala mais na mungala te na mboka na congolais ce qu'on a ba bali yanja ba bali sofote bali ba mboka bali binja ba soko na ba on na RTNC ba kanga te pour sentir exact. Et ça réel est chose réelle. Ngana ba lelo moni lelo ipan. To ibaka bali binjate. Ba soko te lelo ba bima. OK. Lelo mutoko ma fier ba kena na ali binja. Na musoko. So ebisanga siko ngana na bomba ke ekolo na nga pona bato. Non. Eza ekolo na nga existaka. Eza ba kombo existaka. So ngana bomba nga pona bato. Mingi belelo bele ba sizinga par bebe ekolo bele so ba Swahili ba Congo, lenso ba ba ndundu ba lu ba ki ba libinja. Tout ba libinja on ba bêtise. Il y a muto ba bêtise wana ba li sofota ba bêtise. Metango na moto ebi kenso amungala ebi yango. Amuna normal ba sepela. Yo se bangala belé ba surtout fa pour ani. Ndekuma mungala ya. Ayana kibango. Se poser pe. Ayana kibango na s'imposer mu kelesepe nanga. Nga balinga nga bato belé aipa. Nana ba fan belé partout dans le monde. Nana ba fan belé. Et belé dans le monde ngai. Ça c'est bon. Nana ba fan belé balinga nga be na ndengo parce que et là, au moment où il y a, où ils allaient. Voilà. Parce que outil. Tu es évident, tu es banni donc très bien. Kala kuta pa les loza balianzo. Faut ça rabango. Maman mon araboika gwa. Ba moni boyo kisi ba ipa wana ba redi wana. Taka na yibi kuma pa. Dire, biso ba dire. Bon, voilà. Oh ba ta gwa, ok gwati donc biso vraiment eza makila et toi les alaki déjà lelo et bimi kaka pouke. Bo monango lelo biso na bino. Alors Lianza, et dans un moment où vous avez betinga sur la bilote fois, avec un petit moment bêta, vous avez une activité moko, bossa carnaval, bah il y a chapeau, nayo ya scène. Premier chapeau dans la scène. C'est mandel. Bah il ngango parce que bah tout le monde va na salle, va proposer un maramo boye na lingate. Toto sur le salle, solo là. Salut ça la plein. Merci bon. Mais bien tu boye pas lienza parce que oui qui lienza. So na solani boton c'est la salle. Na solani boton c'est la salle. O tende za bofo salut ton na to buko on na plein banini faut ton na si bangam te. Boké na bino. Bokende. Jour ngo boya. Sans bino. Bon mon a plein. Ah, vous avez attiré nani.
Oh. Comment musique? Nzambe ayi. Ah, c'est nga hein? Boniki Nzambe. Na mama tete Nzambe pe azalanga. Oh. Ah. Nato mama bien mais yo bangi singa ya. Na lobi bien ke tola sona ba gwatia mais yo oyesi batanga ba kina bango ba ya lujo. Na esi bango boke na bino boya jour wana o événement ngé ozala. Boya botala siko botala boya jour o événement ngé ozala. Botala soki boza na raison. Soki boza na raison par rapport ya makambo oyo obino boye ko senga boselanga. OK. Ozaka assuré ce qu'on a dit. Nzambe te Yves. Ah. Oh, ça c'est bien. Nana Nzambe na père na molimo tika ngate papa ser ndanda la mutondo tika ngate. Sauf que tango tozo répéter pour ma maman marche de santé wana nde ba itizaki batu ba ibinga chapeau. Nga chapeau bunga la veille. Chapeau dans bungi. Die grand temps ba ibinga saki yana musaki na tinta mukiba saki libanda chapeau izate ba ibinga chapeau na kati ba funga chapeau ya te na kati ba ke na chapeau ba c'est goza na chapeau na ebitene ba kanisa ki et après ce temps ba ke na chapeau na va ina Nzambe na binzambe histoire à Samsote ya Samsote au délai là ba ke nonde ya boye force nera na suki ba kati suki. Au moins ça atindaki. Delila, era Delila. Dalila. C'est Dalila, c'est Dalila. Parce que bakate suki. Oui, ya tangote. Oui, li anjeza ya kati nzoto. De baki na mona chapeau. OK. Baki na chapeau. Jour événement nanga. Baya. Ba umonde tina ba polo nanga na teka ba polo nanga na teka kati. Wana ba magicien na bayi. Ba polo nanga na teka ka wana ba polo o nanga na teka. Bazo elongi na nga na polo batiango police. Oh. Yves nga na combattu makasi. Na vraiment combattu. Ça se voit. Na vraiment combattu. Yango moni moko na tala na bisi Nzamba fort. Koleka Nzamba ate. Biso ba succès to sali to sala. Eza Nzambe Yves. Basali bongo. Na ke na tambo na moloka bongo na Nzambe. Jusqu'au monaka ngwapi monaka ndé. Na moloka parce que bayaki na tongoti. Baki ba 6h. Chance pe jour ango na décidé que na décidé que ya na tongo to na ke na expliquer pasta. Pasta vinga bide za boye photo bana journée bi to la prière et puis na tongo ba 5h to yena pasta na place à salle, na place événement. Pasta prier. Ba 6h to si prier ina tout mabudo mo jusqu'au bango. OK. En face à salle na po na nga ba chongo ba croix na approcher bango na si bango boy poani o yo tekele polo siko ni na o nyo so sana polo so to sala merci bango na tekele bino polo na tekele bino ngate oh merci bango na tekele bino polo na tekele bino ngate po ba mona ke so ba mettre ba mona place te na tekele bino polo botu bo so ba polo azu mbongo na nga te bino ngate so bo chibo poani o etali ote na rie passer ka betinga bili anzatika oto sala a ba elo bosate to kotina ka to ki na ebisipe bata sécurité na ya sala si bango ba kota te bato bazana bato botemi na ngama na ba kota te to ke na biso papa Yves et banda 18h 17h plein robe ba kota match. Oya la grâce ou bien oya on a quoi la grâce oya nini te oya esa la kofi na nte on est dans notre bonne la grâce plein à craquer plein à craquer na porte le ko la ba kota le ko so leoni so bisanga kisi na sana ngone tani Nzamba sala OK ba Nzambe bazali ba ibaki ni bango ka suka pika na chapeau te Yves ba ibanga na kilote timi bazongi saka oh wana eselema wapi puis ba wana esalama ngai na kena événement moko boye nde tana za ko se changer ba ibinga kilote to ba ibinga na bien ki na ibinga kilote na ngai na zonga kilote na ngai na zonga kilote na ngai ba ki lorote et après oh to ngai to saloger
to bomba to so pina réellement kisi nous dara kilo to dara na kisi ah yeah azu que le temps la tchana sac bo la temps na la temps sunde na michana fo musala nzama mona ngoti fana bonde lati tchana sac na kena ngana na ka ba collègue no musala to ba collègue musala te batu kaka OK kaka voilà mon qui les a vraiment mabé donc ngana vraiment combattre pour na nzambe voilà na ba ke élévation tout mokilera na nzambe so doza za nzambe mto ko ko azate ça c'est bien mais babo on peut déjà des fois déjà moi déjà na ba réseaux sociaux bominga des fois bominga des fois lianza kufi leki ngako na kina kisangani na ba vidéo ba modero ba chuke ba cardozo Pomba Cardozo Rigen toi qui na Rigen petit frère toi qui na Titika Dima toi qui na ba Ndombe toi qui na ba toi qui me bena este wana kuna bimi kina dai c'est la maman na loyenge et si le leki année passée suka au kwa suso ba plus suka nganga na kufi po besoin nini mwana bata nzambe mwana bata mama sokpa mama na molimo ne pima na kimia ozwa nini voilà mais ya soni ya pasi autotuzwa c'est le biso ma be makasi malgré que vous avez une ville qui ça te laisse-moi t'informer que ma vidéo bimi awa ya mutakalisation fongola biso penda pero ya artiste Redi Lianza koto boye bande ko sopa kenango na mobali bambongo na koma nango ba siksa koma nango eza ba kisi na bango ba kendo simaka mususu ba moni koto mutakalisation na mwasi moko bazala kwa lesbienne ebite Lianza mambo yuti wapi komona yo ni na ebizo responsable besoin na baka besoin na mwasi na ndako et puis za ya baleke belé mais si quoi mutakalisation boy vraiment ba fali na ba trop décis na ebite et ça les maki wapi vidéo wana uti wapi et puis est-ce que kana Dubai ndingo uti boy ou bien ça les mana gicha c'est obi mande na sima non c'est bien yo mo sa réponse suis anani po yo ndingo za boy bi Redi siko soko pesinga boy na lobana mona ngo bien te parce que maman on ngo simba ngote pourquoi ils en a jour au ngana obenga o pour le basi makambo if na yeka lelo na uti ni na yeka na bike ba bien na Dubai senga lenza ko lobelo kote ba ministre faut pas na tanga ba kombo ba ministre mboka na biso ba député mboka na so benga partout abesinga conseil mo weza na mutema nanga il faut le besanga bien parce que bi Redi bi dire Otala sonne tonini non mon ba fan biso to keto loba o eza important pour biso to loba mais yo peni moi li loba ta fan nga mingi na linga bino mingi donc tant bimta linga ba fan mingi na mora solo a retrahir bangote très important ngona Yves très important na bi est important na linga ba fan nga mingi na retrahir bangote alors mutu oyo a trahir sa ba bande ko na été c'est ka ko sala tout o bande ko ba ko kapasi na retrahir bande ko na ngate mwasi na ngate mwana ngate bana na ngate on a yoté na linga yo loba Yves donc on va na loba ngote na sino bengo juto sur makambo ni gende foloba voilà bande obota la biso comprenez que Redi a to comme siko Yves na to comme donc on nga pesi pour que za yoté na osala mission té voilà a to comme siko un peu fatigue et boyebi que fatigue est vraiment makasi donc un peu fatigué par rapport à avion banzela pe na biso ya ça ko uta aéroport international de Njili tia koma na commune Kalamu c'est pas une chose aussi facile mais néanmoins après ce temps on sala émission na ye je crois bien bande botali photo on a bien botali longande ko on a bien au mona azaktu ba na très atam moko tuna Redi
Je dis dans souki toujours belé, on a mali bandi na mutu, souki ya sewana. Nana mona na na ye ngote depuis to yeba na va ko manenga zabo lelo. Alors, je crois bien bandeko yo bozo sa musala ko publier ka bilongia bato. O monika mutazana mo elongi mukia ko kana ka bozo publier obimisi image ya artiste moko ya ndeko mo pour que bébé ça image ya ndeko c'est pas bien. On les a réédité là, je tiens à vous signaler, c'est pas Redi Lianza Oboyebi. Les ayétés, alors, pour faire confiance quand vous pouvez faire ça la moitié, à responsable, à la moins sinandako, sibana, tout ça alors déjà la résidence nae, donc bon mon binomoko, alors total bien bilongi, on a moment que ça réédité, différencier même na la vidéo na biso pour terminer mon cher, un mon a ndeko so bata la biso, ba ope bataki moi dessus na likamboyo, ope ba yoka na moi musika. Kata ah quoi tiens bah oyo ba yoka kampe na musika ba pensa ki mo mal na likambo yo surtout na artiste belé ba daki un peu dessus na lobby na mama top na psi teza lianza te imotale bien ya sous les amants na lianza te alors na artiste op peut-être ba kanisa ki na ba nationale puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme Bonangoisa, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, Abisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32 220. Numéro de téléphone et puis prochaine activité, ils ont la camp pour na ndenga ko sala kaya ko yambaka bandeko yo. On met ça dans le bango ba spectacle pour use apena mon terrain showman aux ateliers au kangamika ko tout monde. Félicitations mon cher. Là je te félicite vraiment. Voilà. Ouais mais merci beaucoup tout ce qui a ba fan na bisoté par rapport à l'événement. Année où dans un événement moko ya monene au fona sala ya monene puis na parents Victor événement moko monene na mi balé. Mais moi qu'on a content bien monene était mais moi on a content de monene parce qu'il fait ça la ma si Dieu levé je ne sais pas si la place moi bien ils appellent na Gombe on a ville on événement monene et pas les gérants salle Kamalebe donc il mbalo Gombe on a donc événement monene to bon sango bien to bon sango date na mamutu ngeza là voilà mais à part ça ba fa na linga bino trop bande ko nga tete na linga bino mingi
elendele sofo te ndeko na bino ninga bino mingi en tout cas na rosa jamais bandeko nanga mabe voilà na sens wana nayebi ke mama Chimène agence mama Chimène salon mama Chimène akata Dubai wana en tout cas Charlie bambote belé na mama Chimène mama Béa mama Béa restaurant mama Béa maladie maladie na sali makambo be na sala yango na to sala mama Oscar Toko courage avant na mambolega ki wana na bike courage Oscar voilà na bandeko tout batala nga Kajo na Dubai Kajo mbote belé Kajo merci beaucoup bandeko tout partout Mama Doudou Bolalo na Londres, Mama Doudou Bolalo na Londres, mère na ngai. Maasaye Sandali Tulia, umea na mama na ngai Mwasa Libala, sans oublier Jean Masayoki na Ndoki ya héros. Jean Masayoki de monstre na héros ya Rosakanate, donc Jean Masayoki monstre na héros ya Rosakanate. Amona Lilas Boutique na États-Unis, Lilas Boutique, refait boss. Bon retour na yo petit na ngazo zonga kala mingi te fait boss na États-Unis ba mbote belé azad na kin azonga pe kala mingi te fait boss mbote belé na pesi mbote na ngana na mona poto kuna na mona DJ Love original DJ Miel ba mbote belé na pesi na appel Massien na Brazzaville ba mbote belé na pesi na poto na zomona na mikili na zomona baza tellement ebelé sans oublier moto tshela nga peinture na ndako maître Chico Mbemba lumoni Mogistin Mankana no bango so comme tout ça et puis sans oublier na mona na ngai juste dit le koni mambote belé juste na bongo na osepeli mambote belé na biki et donc bambote belé na pesi mbote na groupe na mobimba groupe Lianza bambote belé ba chef tout Rigen Bakula ingénieur bambote belé et puis na ba chef na tout Karine Kianza Yves Okola état major bambote belé mama ba Afrika tous les chefs bando dans ta groupe bambote belé na pesi mbote susu na Dieu merci Bopé Dieu merci beaucoup la raté chaque banda 22 4 heures sur la kaka chaque jour 5 heures bambote belé sans oublier Nsimba Nsembali na kacha France wana bambote belé place aux Ali et puis pour na repesa mbote na bosanité Yves Pan yemoko le grand cameraman na mona soki belé maka lumumba kala wana Pierrot bambote belé et puis sans oublier na pesa mbote na pesa mbote na papa na ngali Kinja bambote belé osekini oui likinjo seki bakoma bango yebi wa bêtise likinja na pesi mbote na ngana nazomona na osekini likinja na pesi mbote na ngana Pedro Yombe ragissé Pasiki Kamba Pasiki babi agence moko solo Pasiki Kamba agence ya solo Pasiki bambote belé na pesi mbote na ngana Onontoto Vital boss Onontoto Vital boss bambote belé na pesi mbote na ngana na bato baleki me belé bon koko puis puis pe mbote belé na pesi susu na mona na tika na 3 combo so 3 combo wana moko fona suksango defona lo bango siko et na pesi mbote na ngana bande retour wana ba masa na ngai avakumbuya tutu ba sa question moko avakumbuya comment moko fotikala j'irai simboyer autorité j'irai simboyer les mariés les jeunes mariés libala kitoko masa na ngai j'irai simboyer marié na talite mais en tout cas merci beaucoup na pesi mbote na Sapu Bertrand na moni ba bingisa ngate Sapu bingisa kote alem suma tama mbele Sapu Bertrand merci beaucoup Firo Mona puis Roger merci beaucoup notre ami question ozani avant na boka voilà na bandeko ba salele be mission bolingani te kaka bino na bino ba artiste musu ba salele be mission na ba collègue journaliste musu na otalango mais répondez ba quand même te na otalango yo mondo za boye ngana obengo to fana bena boye ngana to toloba kama makambo na obengo Yves
Voilà. Non bengo. Il faut la filmer aussi. Filmer ouais, filmer au salama déjà, filmer au salama déjà tout bana film. Ça programme. Nabi que filmer au salama na tournage semaine prochaine, on a tournage dans groupe filmer au salama, sauf que il y a des avantages salama déjà, internet, il y a des avantages filmer aussi là, il y a des avantages ça mais maman na filmer, papa ma BPC là maman na filmer déjà tout ba monter, na bana so filmer mo ezo bana pe kamini te erreur, maman na filmer au saranate, on to bomba ba stock, faut on au panza pour ça la bien. Et puis na pesi mbote na ngana ba petit tout balinga nga ba mbote belé et puis na bosanité mbote na ngana bon na sous ça banga nga donc pour Zolianza obenga na plus de 243 89 68 51 408 plus 243 89 68 51 408 so bengai okozwanga direct sans oublier na pesi mbote na nga na Bibi Mac muta latsa mikolo li sofote na nenga États-Unis Bibi Mac babi vente en ligne ya boy tozoa Bibi Mac ou mena yo et puis na pesi mbote na nga na kanga bango basinga balobi tia bango ba chaîne na makolo maboko ba ningana te tia bango bande na munoko papier collant tia bango papier collant na misu ba ningana te kanga bango misapilo ko bakanga ba maboko ba kraka ba tia na kasho tia bango ba makolo ba singo kanga ba singa loka mutu ndenge neto mona bakanga ba singa na makolo na maboko na partout tina mutu boire bango na libulu kolia bidiaka ou mena personnellement merci beaucoup. Voilà. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois bien. Encore, voilà. Donc, merci à toi, Pierrot Mazalanda. Merci na Poupon du Bon Canada, mon ami. Sans oublier que c'était mon fitier. Voilà, tout le monde. Beau s'abonner comme d'habitude. Ne pas promouvoir ça quand votre chaîne. Hein? Donc, la tienne. C'est parti, tout le monde. Si Dieu nous prête vie. Merci. Bye bye. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina temoye sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi nanga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga nanga libosa bonsambe na yo. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu.
nanga yo longisanga Yesu longisanga Yesu longisanga yo merci Jésus nalebi bia bisenga senga nsanga longa nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bia bisenga senga nsanga longa ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesama fako Mesama fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesamukatanga lisa Lesamukatanga lisa Lesamukatanga ye Lesamukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apamboli ngai Yesu Yesu apamboli ngai Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitino Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na Yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse.
pambola bino. Alléluia.